Salut Banamboka et bienvenue sur la Katina Ozeli à Platon Abisso na Descent Africa Production. Vraiment, tous en essayant de Babino sur na Platon Abisso. Et comme on a une nouvelle, comme on a toujours une nouvelle bien qui toko. Et vraiment, gardez l'écoute. Les lots, nous avons toujours qu'un découlé la même qui sur Ozali Masolo ya Ozali Mwana Oyo soi-disant ya Mukuna Mireille Kalala. Oyo aleka kiko kende kofinga diaspora afingi ba ozali ba combattants partout dans le monde. Elle a trop parlé et vraiment dégagé le langage belé et il y a eu un peu de réaction. Il y a des comme sous oyo ba ninga ko tindra so ba vidéo na bango ya réaction na bango sur ba point ya ozali mwana oyo soi-disant mwana ya pasteur Mukuna et bandeko na kati na Descent Africa vraiment ezali choquant ko yoka pe ko mona mwasi ko telema liboso boye pe ko finga avec l'audacité ya ko loba n'importe quoi et azobosa ki partout il y a toujours des combattants bazar toujours par-ci par-là. Vraiment gardez le coup de toujours sur la militaire na plateau to développer. Merci. So Destiny of Africa, the great production, we are very lucky and very proud. We should be living in Tasmania to have our brother that can record, you know, and produce the best music, you know, record everything that you know, what all you guys want and need, you know. So we've got everything that provides, you know, record all the best music and music. So if you ever need, you know, to record anything, do contact us. Bienvenue le toujours na kat na plateau na biso vraiment esengo ko yamba bino ko zo bino na plateau na biso, n'oubliez pas de s'inscrire et ndenge boyebi ka biso to na masolo belé kitoko et vraiment tozaki na ndeko oyo na niveau à 4 Melbourne na kombo ya ndeko Jacob. Il a fait un vidéo il y a ko la réaction na ye parce qu'il y avait pas le temps à kokuta na ye na musika mais il m'a envoyé son vidéo et il a un peu parlé sur makambo mukie oyo de konabiso pan de konabiso et moi si oyo a leki na ko finga ba diaspora ko ba n'importe quoi et vraiment beaucoup landa na ko tia vidéo bolanda réaction na ye et puis à vous de commenter à ko pesa pe ba ozali ba ya na bino sur ba point de vue ya makambo ya moi si oyo aliki na ko sala vraiment bolanda ba image oyo gardez l'écoute et dans un plateau de développement mukie. Merci. Bonjour peuple congolais. Nandi ngami Jacob Mosali. Na eko sala vidéo juste pour na ko répondre moi na pasteur Mukuna. Na mawanyo sopekanda pour afingi Congo, afingi combat, afingi pe ba congolais. Surtout la diaspora que tous andi ba jaloux ya papa na bango pour avant di pemeli ya Kabila, yango tous a jaloux. Yango tous finga kaye, to yango la tous a mécontent. Ce qui pèse à la Kibiso, aux appels à Kabila bon au Kuboyate. On a peine à démarrer, na fingaye, mais total qui est déjà à moi la soi disant pasteur à l'accès à déjà qui avant vraiment pas non. Alors albuma au répondre na nzela morte au ya makamia au salela. Donc nanga qui na le makamia un peu important. Au gros on se peut nzela pour après toi à congolais. Nanga tout quand tu vas na tu va importance ya bassin dans un pays ya roi, tu peux mettre le président. Votre va chrétien na Israël ils ont un roi prophète aux alana peuple pesana deux ans va prophète lokola ba Jérémie ou za hôtel maliboso ya roi na Bukondolozor on a dit que non boete boé nzamba lobi boete boende peuple lobi boete mais boende mais lelo na Congo toi ba soi-disant pasteur wana le roi ba za peu 95% pour plus de 95% ba lande ya faux ya wana ba kolo ba na Joseph Elo mote ba pasteur na biso so azu chance ya osona mkozamboka to azu chance ya koma na couloir mkozamboka mimi ezala ke jalelo po ye alia ainsi dit l'Éternel ezala te au peuple azana mposa balobara te yango mona ke mona mukuna lelo po azolia bien papa na bango aza ko s'occuper na ye bien azonga afinga batu po ye azani na Afrique du Sud po ye kamta na tata mais non ma sœur il va que Moussa n'a jamais eu chance avant chance avant na Mukonzamboka faut y que vérité
po yoza mosala na nzambe yo oza te ke oza wana ke lokola ye nde moto amanipule non yo oza lokola liso ya nzambe oza lokola litoyi ya peuple po oza leader d'opinion oza na église bamembre bali na kati ya église wana koyeba mwa badifférent problème ya bafamille nde yango wana okoki mpe ogénéralise yango mais basoni comme ya soni kafuta na mukuna munguna pasteur soki pasteur omona bango bazo défier des peuples catholique oyo tofinga lobi ki bana vérité te tika tokende osala protestant après protestant tika tosala église de réveil lilobi nzambi balobi trop c'est trop balingi bamanifeste mécontentement na bango na makambo oyo ezosalema na Congo na voie moko pacifique mais soki yo église du Christ au Congo église de réveil omoni ko bosoutenir yango te to bozobanga na bino basala nini bokangi monoko bokangi maboko mais bino boyoke na rtnc bosali noyo na bino po bobare oyo église catholique kosala yo mwana mukuna ozofinga bacombattant bazomérite respect ata lelo soki bainfiltre bakota ata solo ekomba konsa mais oyo déjà bacombattant basala esensibiliza congolais nyonso lelo congolais nyonso ntina suka ayebi ke Congo eza occupé lelo congolais nyonso ayebi ke Congo eza situation nango eza dictature congolais ayebi yango mais mpona bacombattant eza mpona bacombattant to bacombattant bamérite respect mpo basala yango mosala alors bandima lelo soki surtout église de réveil soki biso bankeno Kabila dégage toute autorité vient de Dieu mais non toute autorité elle vient de Dieu oui mais pas tout pouvoir bato bakomi osala bato bakomi confondre pouvoir na autorité Kabila comme président wana destin mouvement kwa longola ngote wana destin après aza président de la République pour le lot bazani ka président de la République à chef de l'État pour da mandat ici là wana ba autorité mais ba pouvoir ya ba kisi ba kuma ko ba franc-maçonnerie pour bato bana ba kisi nde ba bomaka autorité nzambe c'est l'amour nzambe salonga satan po nzambe Dieu est amour mto bolinga bomaka Kabila façon Congolais azokufa na malaria ya jour nyonso na ba inondation obima mke moi liberté de d'exposer te ba bomio fi o ba toboli o ba beti masasi na munoko so ne ozani ata solo biki mais mal déformation o ya jiwana yo zo fiotola munoko ofinga bato o ba bundela mboka bato ba bundela cause ya solo ya mboka opesi na mawa donc bozami pas l'aise pour boyebi ke baja pasteur mukuna azali moko te boza ebele na ba frère Patrice wana basoni baloba rien mais bazo kula d'ailleurs kutana Joseph ba frère Patrice wana bayembela biso na température nzambe il faut être chaud ou être froid ce que za tiède tu seras vomi mais Patrice ya kalana le lobotala akoma chaud ala froid beza tiède ye o azakol ba kalake non ayebi jamais fait des concerts pour l'Éternel il y a qu'à louer l'Éternel, exalter l'Éternel. Mais là, comment tu vas concert? Bah, moi, se repentir, bah, c'est un peu mais pardon. Bah, dernier lesson, alors qu'il a celle, bah, vidéo, il y a bien été, on leur aussi un tel, mais pardon, rien. Bah, comment on va orgueil, humilité, ça la honte pour la bango. Donc, pour comment on va bon, pour comment on va protection. Mais tout bel comme il y a Congo, bande Kolangaï, Mukuna, t'as la pasteur Sony. Banda 2006 et récemment Marambo Sala. Bolanda ndeko na pasteur Coutinho. Les loso ya zobela. Les loso comme la poison. Tina ya Congo, mais poison kota nanzia na bino. Bakankenza, Bangalasi, bino. Les loso Coutinho akoma la poison. Mais mon premier archbishop aibake ata le Koufi. Congo est la redevable pas nae. Congo un jour ba futaye. Ata so azate. Parce que Abundela école. Bino obo kangala Kabila okene kaka. Mais Congo za binoti, hein, eza biso. To limbisa rabino mais avant toi accorder bino pardon, faut boza humilier. Parce que ngongande yango to sangana, to zala lo ba fourmi. Makasi biso ezande unité, mais rien. Bino bolinga kolia. Kolia mo pe eskorana te bozo finga même bateau bazo bundela cause moko noble. C'est regrettable.
wako baki muku naza boga so alingi basi na biso na diaspora ata mutu mako boya te so beauté pe na donga muni ezanga adresse pe beauté changer lango mbanga zango lokola yuda wana ni lokola likofi nde beauté muku na ngwana yeso azaki mpiake anga ata bongo vraiment les amambes Benjir, tout comme on a dit, l'Indien a conscientisé le peuple congolais, tous à la uni. Attends, ma l'église, oyo, tout est rôle l'église. C'est l'église au monde qui est batté à Raka, au Kindoki, au Semence, ça la pasteur, on a bien. Baba commenté que ma bala ba voyage en 2017 ici, botin on va pasteur. Peuple tous à boita, donc peuple congolais pour la manzambe tout ça vraiment aveugle. Tout ça vraiment aveugle quoi. Donc ce quoi oyoki OK, ata pasteur donc oyokuta azola la mos na yo no kenda no kaka. Ata ça malama bino yo no kenda no kaka. Il y a normalité. Et ça normalité. Nzamba azali to linga nzambe na motema. To samela nzambe. Mais ya kokenda ko supporter ba pasteur pour lobi bazo crédit, lobi akompe moto, allez politique et comme ce qu'on peut utiliser na détriment ya peuple na détriment ya écolo wana nde mabe yo si ba sonyo attend ba gagner dame ba ko ni makolo na ba mama yemo ko ketea ya mpia ka se wana à cause na langage ki lokwa lelo pour le comment ba clair pe ba mitea mabe sonyo aboti na ba sikomé alanda ko ni Espagne azana mos ni aboti na ba mindele asa déjà vie mais ba mo lelo boanya izala pone kolo pe to kolo na biso to fata na honneur. Mais bah comme nous avons kozala pour accepter bazala dribbler et pas Kabila. Mais toutefois Kabila ok nae peuple congolais tous a peur de exporter, Kabila ok nae. Situation à Congo et qu'on s'améliorer. Attention et comme à l'olate mais il faut s'améliorer kaka. Mais faut biso monde ba congolais tous à la déterminer. Pour bah imaginer na ba kufi, coûte ba kufi ba kinda l'église dans marche bandagité mais yo kwa oyo finga bato o bakufi pona mboka. Voilà et loko sala nga pasti qui pona répondre moi na mukuna ndango aye ba rôle o so papa na bango azali mamusala nzamba solo rôle fala sala ndango wana ya kolba musala ya kolba mokonzi vérité et non ya zoli ya bala kuna po afinga ce au peuple oyo bazomona pasi afinga bato oda ba comprendre Jésus boy c'est que tout bundi lekolo eza gentité eza peut trop tard te bozonga tozala ini to bundi la mboka na biso. Voilà, je vous aime beaucoup. Tous à toucher ensemble quoi. Check. Votre brother Jacob Ilunga Mosali. 42 bomoni ba vidéo wana, bomoni ba vidéo vraiment et c'est à vous maintenant de aussi contribuer et kota la ndenge mwana mwasi azur d'acité à côté les maliboso na cameraman ceux qui n'ont pas filma kaye ceux qui n'ont pas nango azu penza ozali courage wana ya kovanda sa mwana mwasi wa finga ozali babenga mba combattant diaspora mobimba ko finga kolba n'importe quoi et kolba ki yende pe vie na yende ceux qui yende nzambe banini vraiment c'est ezosa la passi mingi pe koloba ki non ba pasteur nyonso soki ba kena ba mobele bela lobi ya masio ba pasteur ki non so ba voyager ba quelque ba sika misusu ba ko prêcher te ba ko sa eloko moko te yende vie na yende soki ndenge ni niveau mais bino bo réagir na makambo ya ba vidéo na ye na boko tia vidéo na pour les alto à copyright mais merci na kolanda émission na biso le lo vraiment nzamba batela bino tokutana à la prochaine anytime nzamba ko pesa opportunité to mona na lisusu nzamba batela Congo bye. It's not crazy, this guy here. We are all here for Destiny of Africa production. So, oh, I was confused? No. I still know what I'm talking about. Destiny of Africa production. So that's what we're talking about tonight. It's all about Destiny of Africa production. So our man Lopez. So what do you think of Destiny of Africa production? Have you ever heard of Destiny of Africa production? I think it's absolutely fantastic. Absolutely fantastic. I cannot recommend it more. It's brilliant. Thank you.